Regardez ce qui va se passer ici. Neti Mike Kalambai. Mike Kalambai aza PD o kaka PD ya PD. Ah, Tikaboye, wana musala nzambe, wana pasteur. Yannick Wenge motatonda na bonzambe Yannick Wenge. Ngala lobaka ba vérité Yannick Wenge. Toya wa nyeke de vérité. Totika kokosa ka peuple oyo. Soki na solo bakebasa ba PD. Ezala Moïse Mbi PD. Bato wana bazosala ba divorce na basi na bango pona nini. Basi na bango na problème te. Mibali nde baza na problème. Mais lelo ton na belela kana ebisi bango na lobi. Bobi mana bandeko ba église oyo. Bakende wapi soki ba bima église. Yani nzamba kipata tala ndako oyoka tala toilette oyoka yo. Nzamba ane sikate oyoko bondela e. Et soko tali na vie normale, ba mopakano bazo vivre bien que les kaba chrétien. Répétez ça. Ba mopakano bazo vivre bien que les kaba chrétien. Soki lelo le peuple azo subir ba souffrance na Congo. Ba malédiction za ba pasteur, ba ekobonir Congo. Tant que tozala à l'époque Mobutu ba groupe de prière za ke belé boté. Tozaki na mo balance ya vie. Depuis l'église comme le corps à ma boutique. Na ebité balobaki mokolo nzamba ko ya l'église comme belé. Na ebité nzamba linga ya na Congo. Peuple congolais ba mona na miso. Ba passer na bino ba ko na banganga. Pour ça la plaît. Faut lukanganga pas ça ça est plaît. Mais Moïse Mbi obité o Kalamba ya koti. Alobi na bango nini? Obi stino a cheki. Tous les stades bochabozani. 666. Répétez ça. 666. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Otala ba émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto lo ba minte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge be. Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo ndenge Congo zongi pa ba congolais. Nous avons la personne à mon master mort ça l'année émission trop bien. Yannick Wenge. Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision ne makam. Musala ne makam. Voilà, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, plaisir. Tellement ébélé, Kin France, télévision, meilleur canal de l'actualité, la chaîne qui vous informe à chaque moment. Vous savez bien parce que vous informer, c'est notre souci majeur avec cette émission. Dis pas vérité, awa vérité wapi lokuta bosana lokuta et olega wapi. Bosso la rate émission. Nous sommes ici à la Foule du Sud, précisément à Johannesburg, Yannick Wenge. Le père de tous les journalistes vivant la foule d'ici, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, vous savez bien, tout le caractère pèse bien d'informations à solo, de Maraba Congolais, Oyo, de solo Ramatamota Limbo, la Bisso Congo, Tozam aussi, comme même Miss Suezana Congo, Tongota la Maramozali Koleka. Mesdames et messieurs, conseil à Maïka Amba, en tout cas, te belé ba koufi, te belé ba koufi, ba benga, ba lo baba au tuna, te belé ba au tuna, côté 27, côté 28, côté 20 personnes, côté non. Pas si parce que tu as coupé la daba, tu n'as pas esté, tu as battu au koufa, tu au bon de la Nzambe, tu as biso, pas si mingi, mesdames et messieurs, Mbalali Bosso, tu as la Kin France, c'est pour s'abonner. Cliquez sur la notification pour avoir une notification de la vidéo, aimer, partager, commenter, ça va bien. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, en exclusivité aujourd'hui, je reçois pour vous Patin Zoko, le combattant, Motoyo, to Banda Kin France, Pesa Makambo, Makambu, Lelo la NBA. Le combattant Patin Zoko n'a pas su monter. Merci Yannick Wenge Motatona la bonne Zambé. Merci de ce petit opportunité sur la Kin France. Une France chaîne les autres à la maman de Mobimba Bazola pour le moment. Voilà. Santé, ça va, Mikolo. Ouais, santé, ça va. Tout le monde a bissé, tout le monde a naté. Tu sali au Monika Makamon des autres tambours en Mboka l'air mort comme qu'on peut s'habiller na passi. Répétez ça. Makambo zo tambola na mboka comme qu'on peut s'habiller na passi. Yango tozo ko kalso atako le kanaba chaîne tepo. Tu éviter peuple oyo aza peuple ya ndenge nini. Peuple congolais. Peuple mo bazo bomaka bango jour au jour lokola bambinzo. Mais tant que tozo belela ka Yannick au jour, il n'y a pas de pasteur au Congo. Répétez ça. Il n'y a pas de pasteur au Congo, il n'y a que des PD et des pédophiles au Congo. OK. Mais peuple azo kabisoté. Tu éviter to tungo la bango Kin France benini. Pour pas comme on a mémoire na bango parce que tant que tozo loba. Botika kolandaka ba pasteur oyo, baza ba businessmen. Ba yete po ba te bino liloba na Nzambe, bango ba salela ka Nzambe te. Même ngango to kena kozoka kisa tanga akoma Nzambe. Pour vane bozo mona bien pasteur na bino ke kokutana na mort. Répétez ça.
ake kokutana mort akutani na wera mais nangi na sala moi différence muke ya Niki Wenge entre mopakano na chrétien ezalaka nini signification ngo ezalaka nini mopakano baza bato bayembela ba mubata mokili ba chrétien za bata nzambe mais lelo bango na bazaka ke sika moko au moins que na bango ba passer baza ba mopakano ba passer ba kongolo baza ba mopakano ba kosaka kake bato wana baza ba mopakano peut-être ça ba chrétien mais soko tali na vie normale ba mopakano bazo vivre bien koleka ba chrétien répétez ça ba mopakano bazo vivre bien koleka ba chrétien ba chrétien bazo subir malédiction ya ba pasteur ya église bazo kende ba chrétien bazo kende ko sambela nzambe te mais bazo kende ko lakisa ba bilambo basombaka na ba shop ba pasteur balingaka obi combien de pasteurs ba botisi ba sœur na kata l'église répétez ça soit disant ba pasteur pour ngala ni maranga bango te na mona ba lokola de professeurs to za na école bazo tangisa biso cours bazaka lokola batu lokola biso bazala ba sentiment lokola biso bazata ne loko tête différent entre biso na bango to za même personne OK mais lelo to na belela kana ebisi bango na lobi bobi mana bande ko ba église oyo bakende wapi soki ba bima église yani nzamba kipata tala ndako oyo ko tala toilette oyo kayo nzamba ane sikate oyo ko bondela ye aboyi prière na yo nzamba saka muto reconnaître ye voilà attention la mugi na tongo lobi papa kumama na ndongo pesinga souffle de vie ayoki yo voilà et ça te faut que l'église pasteur moko za na pédophile neti Mike Kalambai Mike Kalambai za PD o kaka PD ya PD tika boye wana musala nzambe wana pasteur Yannick Wenge motatonda na bonzambe Yannick Wenge ngala lobaka ba vérité Yannick Wenge to ya wanyeke de vérité to tika kokosa ka peuple oyo soki na solo bakeba sa ba PD ezala Moïse Mbi PD bato wana bazo sala ba divorce na basi na bango pona nini basi na bango na problème te mibali nde baza na problème basi ba na problème te Mike Kalambai mwasi na yakanga combien de fois na Moïse Mbi ba lela bambanga répétez ça mwasi ya Kalambai akanga Mike Kalambai combien de fois na Moïse Mbi ba lela bambanga ya solo baza bala mibali mais monde simba mi lelo simba mi na ba pédophile monde yo tozo benga Baphomet Baphomet na so contrôler monde pour le moment ye bango nyonso bakoti na monde ya Baphomet parce que bazo vie biloko mokili balingi basala lokola bango wana pe basali bamona bango na bamituka bamona bango na bamapangu tout est vanité de vanité bozongisa nzambe na place na ye tala lelo eboke koboma peuple ya bato azo souffrir na banzala na ye répétez ça boke koboma peuple moko ya pauvre azo souffrir na banzala na ye mais peuple oyo pe fo basibir makambo oyo po tango biso bakombata tozobisa bango bobima na bandako ya baeglise oyo bobima na bandako ya baeglise oyo il n'y a pas de pasteur oyo basalela nzambe baza te Yannick Wenge bango tu bazofie biloko mokili pasteur so asomi mutuka yebisi bandimi nasomi voiture pasteur asomi kosima yebisi bandimi lelo tala bazobenga pasteur pétage na tozobenga passer mogisho soki mogisho tande bazofingana azofinga pétage ba bêtise mogisho afinga ba bêtise na télévision ba bêtise mais bandimi na ye soki toke dimanche moko l'église ba ye kaka etali bango te peuple moko na yebite bakangi bango en otage na besprit oyo ba Baphomet peuple azo bouger to moni wera nenga kanga peuple oyo ndo moni lo ba Mike Kalambai ba Moïse Mbi bakangi ba peuple wana basala nzambe bakangi so peuple basala nzambe bazala te na Congo répétez ça basala nzambe ba te na Congo mobutu aloba yango so les magistrats ba magistrats batwala nyonso tu baza bata bakisi basambela nzambe te soki lelo peuple azo subir ba souffrance na Congo ba malédiction eza ya ba pasteur ba ekobonir Congo tant que tozala na l'époque mobutu ba groupe de prière ezaki ebele boye te tozalaki na mwa balance ya vie depuis baeglise ekomi lokola baboutique nayebi te balobaki mokolo nzambe akoya baeglise ekomi ebele nayebi te nzambe alingai ya na Congo répétez ça nayebi te nzambe alingai ya na Congo na Congo Mike Kalambai akomisi déjà nzambe populaire Mike Kalambai akomisi nzambe populaire mote na stade plein nzambe populaire plein wana ezali plein ya bakisi ya basatan répétez ça eza plein ya kisi ya satan ake mona nganga amona nganga nani bawera bazafi banganga te
ake komona oyo bazobenga soki mort ake komona soki bijou ngulu ake komona banganga nyonso ya kongo na bachef coutumier mais bino bosalelaka nzambe mpo na nini otyaki mabolongo na se tobeleli nzambe parce que nzambe aleki banganga nyonso okendeki komona yale nzambe apiniri ye nzambe faire abeta conseil na sali bato bakufa te plein faire abeta conseil na sali bato bakufa te plein. Mais comment il y a mon salut dans Nzambe plus de 27 personnes, gouvernement Zobomba Bibembe, parce que le gouvernement congolais est incapable de contrôler le peuple. Le peuple a couffé le col à Bambinso. Mais il faut pas Kangamay Kalambai. Répétez ça. Il faut pas Kangamay Kalambai. Moi, bon, si batou, mon frère. Oh, bon, si batou. Tant qu'on a accusé Tchèque qui s'est gagné à Moulumba, aux hommes, il s'appelle la balabala pour pas Koufa. Il faut pas Kangayo. Mike Kalamba, il faut subir dans la prison à 2 mois. A de manger ma famille, on a ma conflit pour être à Batikali. Mais comment dit, comment qu'à stade? Basta de on fout ça bon côté ça la caille. Fallait à 2 jours, on mettait un stade Kalaming. Bakokufa lisusu. Répétez ça. Attends au festival basobenga, bakokufa lisusu. To solo ba musique wana ba misie wana to sala ba mebele na bango. Ozomona lelo la ko bisa peuple congolais. Botika kolandaka ba PD. Mama Kalamba il va ça PD. Mosala Nzambe hop. Elle est imbécile, elle est nio. Quel pasteur? Quel pasteur? Pasteur a bon ici peuple. Pasteur tant que les gens mort. Bon les gens qui ça été. Répétez ça. Est-ce que vous avez un conseil avec Mama Kalamba? Si vous avez bengi ba wera poani. Pour ça la ka beza plein. Mais plein ngololo. Au moins Mama Kalamba. Bafina bango sa mukuse. Répétez ça. Bafina bango sa mukuse. Ben parti bango ba signer ba fomeno yo. Jou musuko wala ko ka susuba. Na même ça ki yo. To sala kana émission. Et ça la ba grand passer ba kokufa. Ba kufa kipe. Ba kufi. Mais le komona entre Moïse na Mike Kalambai. Ba nanzela liwa. Mon ba boti te ba bali te ba kokufa oneni ba jeune. Ba botane ba pédé. Répétez ça. Bango ne ba tchaka ba onde zebi. Bango bachaka basite bango de bachaka bango zebi. Ba Mike Kalamba combattant. Yo la dite pétage azo bisa ba vérité. Mon ndimi mo wa elanda kuna eboye makile zo bimera sima. Atuni ni note pasteur moko boye ye apesa nga $5,000 chaque jour pour aya kanga na sima yango na epa na yaniki wenge. Omoni gouvernement na biso fa kanga ba pasteur tout ce aussi gouvernement ça sérieux. Tout l'église faut balaya ngo. Bon to tika na banani suso ba église ba. Tongo ma osambela na ndaku. Tongo osambela na ndaku tobelela nzambe. Tola kisabo pouvoir ya nzambe za partout et ça la église té. Mais bazo bo mabangote, okomona pe dimanche ngo ba keka église ngo Mike Kalamba. Comment mutazo ke côté ya bino bala tabota te. Répétez ça. Mutazo te na lo bala nzambe bala tabota te. Bala ka penel nde sérieuse te na libala yango aboya. Mike Kalamba za sérieux te moi soit za sérieuse. Aza moi ça ko respecter. Akanga moyena Moïse Mbie bazolia na bambanga 3 fois. Mon frère moi ça kangio. Akangio abazra akana poza Mike Kalamba. Ozo sala ba bêtise. So moni nzota moi si musise tele magato moni ya mobile telemi ndenge nini wana. Comment ya mobile mona mninga mobile blanc nzote telemi. Oh, c'est bino ba démon. Ba mama na ba démon, ba pasteur nyonso ya Congo, il n'y a pas de pasteur. Même na diaspora, bango tout ba venturier. Ba venturier ba melaka bière, ba melaka chimbok, ba melaka blanc to obatama. Ba venturier ni melaka obatama. Oh, ba melaka bas yo nyonso biso to salaka. Bango ba salaka yango. Yo monite Moïse Mbie, bazola kisela mona bata 15 ans. Mais on les a violés. Répétez ça. Moïse Mbie la mona bata 15 ans zo kangela makasi mona na ya sali wala ndeko na ye nièce na ye. Nya. Mais Félix va botter la nièce na et. Ah? Balou beza normal. Balou beza normal. Mesdames et messieurs, comprenez vraiment avec combattant Pati Nzoko, Boebikane na rapport na bino ba congolais, de me recevoir s'abonner hein, s'abonner nanu avant de continuer mission, s'abonner parce que dans mon nous allons bosser tali King France télévision, s'abonner so déjà au s'abonner Toros. So s'abonner nous te please cliquez place sur mbangu, aimer, commenter en tout cas s'abonner comme ka vidéo te sans s'abonner de olangai, s'abonner parce que awa ba vérité. Ah ouais, la chaîne la Moussaka population, cette chaîne à peuple.
chaîne, il y a la population, chaîne la jeunesse congolaise, mesdames et messieurs, avec Patine Zoko combattant, les combattants, les combattants, les bunda dans Mboka au Afrique du Sud, pour la Congo, les lois libre. Les pasteurs peu bazar, au bon salamara malamu, bazé bien la route en comboté. Les pasteurs bazali. Les pasteurs bazosala nzamba solo, bazala pasteur en sala, so que t'as la baba banda comme. Bazarate, batute comme un corps, va frapper. Tous les pasteurs vont frapper. Ba pasteur mobima bate aka mbongo. Yani wenge quelle église était? Ba pasteur ba chambongo liboso bazong sanzambe sima. OK. So kotika l'église ça kaka donateur kaka. Mbongo na mbongo. Oh, eza nini ngo bozongi sanzambe na place na ye. Botika kaka mbongo. C'est que maman guerre d'azar, raison bozongi ça sur na mitero. Bazongi sanzambe na place na yo bate ya vérité ensemble botika koleta ensemble maquillage mais na scène bino bozo dore ba fomel bozo ko dore ba bikeko lelo nzamba bandiko la kisabino pour peuple congolais ba mona na miso ba passer na bino ba moko ko na banganga pour ça la plaît faut lukanganga pour ça ça est plaît mais Moïse mbie obita umwe kalamba ya koti alobi na bango nini obi sino acheki tous les stades Bochabo, 666. Répétez ça. 666. Stade Mamba Tchaki Boy. Ok. Là, bateau va couper Tchaki Boy. Oh, Kasima, Basalaki l'esprit faible, les 666 qui est la bangote. Ok. Pour y être à la bangote, Tchabo Bissonioso, et ça 666. Après nous, le naïe à Doha qui déjà pas formel. 666. Il y a son maison dans la States des États-Unis. Ok. Et si vous avez initié Boro ya bas formel, il y a 666 les États-Unis, Mike Kalambai. Mike Kalambai c'est un démon, Mike Kalambai a réglé ça. Ah, tika boy, on ça nzambe za TV, bat la biso belé na minute yo. Na États-Unis, France, UK, bat la biso belé na. Mike Kalambai a coquille jamais comme dire mutu. Répétez ça. Ngale la coquille comme modire Mike Kalambai possible. Ya msala nzambe yo wenu. Ngale la coquille comme modire msala nzambe nini. Bato babebi si komo ya nzambe za bangote lelo toki biso le tomo linga suko ko sambela te a cause ba Mike Kalambai na ba Moïse yo sambela te na mo sambela nzambe na ndako ya niki bonne église ba pasteur ya niki ba escroc l'église comme na maso ke na mbongo te sodi na ba répétez ça so ke na mbongo te sodi na ba faut que na mbongo pasteur aba passer à bandi vraiment bon $50 batu ba télémité $40 batu ba télémité $30 on t'a 1000 francs siko soko mta 1000 francs so mo ko sala 1000 francs ba okita ti ba kongola ga ba tina sarere ba okita po ba kongola ngo kaka akolinga te yo zonga na mbongo wana na ndako ti akoma ke ayebi ke mutonda église ba ko sanga ta miliwante o ozala mbongo na poche no lingo zonga nango ekobunga wana nzela fotika ngwa ba magistrat bata ba kisi moko boye mais peuple oyo soka sosolite na ba pasteur oyo tandenge baso boma bino bazo sacrifier bino na ba maison ba formel mosali na nzamba kota ya bisi bino bocha sini oyo ale bino bi bolandi yango tandenge bokufi lokola bambwa mais avant bokende concert na sala ki bino dio botika ba pasteur oyo babengisa bana na bango na basi na bango na bandeko na bango lelo tala lelo sort plus de 27 personnes bakufi deuil national oui ça deuil national mais Kalambai il faut subir prison oyo baliaka vungu faut que ne koliango nanu pour ni konyoko la peuple na niveau boy bozo boma biso déjà na baguerre bomo boma biso sous normal bona bas répétez ça bomo biso na baguerre bozo boma biso sous boy na gouvernement congolais azen vof na bakambo faut bakanga na ministre de la justice bakanga justice abandika mikolo bakanga esali nini papa yekuta zo sala mo makambo bien mais na osenga ina constant mutamba a interpeller na no ko arrêter ba activité dans stade de ça ngo problème ti parce que boza batalo kosom ba interpeller Mike Kalambai la za na prison a dédommager ba famille oyo akunda bibembe wana na honneur bana wote si ça ba examen d'état kala mingi te bazui répétez ça bazui on est bat baza matanga famoso bazui Yannick era matanga musebembe musufa ko modira ngo bakene osambela nzambe liwe kutini bango papa liwa bakene osambela nzambe nini bango bamona kite Mike Kalambai tangena okutana banganga
tant que ben c'est ba monde des Android bakino ba yebi vigno sa mai kalambai mais bazo kende kaka pour rien à faire misala ezati moi kama za mutaserie za pasteur bana koyemba kala za mutaserie sérieux par rapport à nini ça la ranzambe ah frère voilà ba ventiri parce que c'est ba escroc OK maman na bescroc mai kalamba c'était escroc na ba mozimbi tala ba tole be koloni ba ekolo moko bango nyoso ba ekolo moko nde bango baso boma Congo. Répétez ça. Bango nyoso mibale ba ekolo mo baso boma Congo. Po bazali ba province ba kokanzala te baza prêt koteka vie na bango po bazala bien. OK. Yango no moni lelo bakoma ba pédophile bakoma ba pédé bakoma koya mibali na mibali. Ba mai kalamba yoana. So mai kama mozimi ba yoka na raté pour nous. Bazaki mo sila mobali. Répétez ça. Divorce. Ah, wana basala nzambe ba mibali ba vraiment sembali. Bazaki mo sila mobali basala divorce. Mutu ayinisa Moïse na makambo za mai kalamba iti. OK. Mai kalamba nta ayinisa Moïse na makambo. Zero omona ba video ko mande mai kalamba na Moïse balia na bambanga. Ba video ezali. Yango azo kosa batu kozwa nyesi nazo lia mbanga alinga rape mama basi nyesi azo kima ndoki. Répétez ça. Ndoki Moïse bi. Ncho. Mesdames et messieurs, s'abonnez please, s'abonnez parce que on a mon mambo mystérieux na patine zoko les combattants. Patine zoko les combattants en tout cas ba te belé ba otala biso ba omona yo en tout cas mingi bazo lela par rapport à ba perte il met au salamina Congo plus de 20 quelques personnes au batiki biso ba kei ko bonde la nzambe ba kei po ba adorer nzambe jour à mokolande. Ezaka ba ke concert ya raté ba ke afalité ba ke kachite ya dingwe mapakei po basambela nzambe liwa ekutani na bango bongo kuna mawa bantuto ba pe malakimia message okopesa ba diaspora message okopesa la famille ya bato babungisi bandeko na bango to pe bana bango ezani mais soki batu lelo bazo sala ba pasteur ba koma boza ba diaspora batu ba kufi meza batu musu bazo koma mon pasteur pasteur na ngai. Peuple congolais, peuple diaspora, ça peuple depuis imbécile nyama. Répétez ça. Peuple congolais, diaspora, ça va peuple, ça va imbécile, ça va nyama. Bakeira ba diaspora te. Bakeira ba mboka bato ba mindelo le va porter un plis. Bangonde ça va bête. Bangonde va tourner ba TikTok. Bazo tikala ba mitakala. Répétez ça. Bazo tikala ba mitakala. Peuple moko za maudit peuple congolais. Donc à l'époque, qui ne peut pas apprendre quelque chose dans Moutou pour enseigner peuple azana kisasa. Mais là comment mutazo kende na poto pas que ça na TikTok. Atika la mutakala. Oh, baso pesa so ba conseil. Moi ça la mobile boyete. Mais yo mo ko za na mobilité. Mozo pesa ba tu conseil mais yo balate. Na la conseil repesa bango te ba kufa kande baso kufa wana. Ba pe bazo okumisa ba mai kalamba bo kumisa mais boza modi bino na ba passer na bino boza modi tinzamba koyaka yango bozo kenana ba poto ba fina mleso ko evolua kate boza ka bata ba TikTok mutakala tatu bozo finga ka ba bêtise ya somo TikTok e baby pour ba congolais na mundele pozo vina TikTok face à la kangelo ka Congo pour que ba congolais ba so pesa batu ba mbongo na TikTok. Peuple a mieux placé la bêtise. Ils ont peuple congolais. Voilà. Merci beaucoup, combattant. Moi, mbote pour tout kabwana, tout comme souka. Wayali qui n'a vraiment la paix à mbote susté. Pour les Congolais, si baba isanga, la mbote on peut s'amoututer. Ba s'abonner à Kin France, bo s'abonner. Est-ce que ba commis lac, bo panzango, nafti la ba fond un village. Est-ce que nous sommes bazali balanda. Bobi mana l'église, il n'y a pas de pasteur. Bobu n'a pas na vie na bino moko. Depuis bokarama na l'église, on ba vie na bino change raté. Bozo de plus en plus bozo commander ba pauvre na ba pauvre. Bango bazo comme ba riche. Bobi mana l'église boke luka ba vie na bino. Botika ba pasteur wana bango na bango ba ke no sala na bango ba bêtise. Voilà, mesdames et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs, merci beaucoup. Na confiance, peu fidélité, vous avez tellement ébélé que la biso, tout le monde qui a insisté, que s'abonner de Gonangaï, Zamba Liboso la Kin France, s'abonner au sala bien fort. Place ma commune,
ero s'abonner bango bamisa to fini ngonga liboso pour ozo ba notification ba vidéo mususu ko kota. En tout cas merci beaucoup bozaki tellement ebele bo benga biso numéro pati nzoko combattre zaona numéro la biso pe zaona benga biso remarque suggestion ozana likamoro boy basa lo publicité à hôtel ya bar partout restaurant. Tous on a pour satisfaire bino boebi biso ba professionnel Yannick Wenge avec une France télévision avec cette émission Jeep à vérité Yannick Wenge motola bonzambe benga bongo nde sala malamu mingi. Merci na confiance pe fidélité botala ki biso botaki tellement ebele botala biso to senga bino bo s'abonner kaka s'abonner aimer commenter partager sinon na WhatsApp na Facebook partout pour émission et yokana et osala biso malamu mingi. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis fidèles téléspectateurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. D'ici là, portez-vous bien avec l'espoir de vous retrouver au prochain numéro. Ciao. Balobi Kin France Télévision ne makam. Oza bezuta ba film bien. Ota la émission bien. Kin France Télévision ne makam. Chaîne moko ya kanda. Aïe aïe aïe. Balobi soto lo ba minte. Musala ne makam. Abonnez massivement la chaîne France Kin TV et pas Yannick Wenge be. Yannick Wenge béton. Doit s'abonner kuna boyoka masolo puis ya politique. Masolo ya Congo, masolo nenge Congo zonge pas ba congolais. Nous avons la personne mon master mo sala na émission trop Yannick Wenge Yannick Wenge yonde makam. Kin France Télévision ne makam. Musala ne makam.